Nga rata contrat publicité par Ritmoté Likola Ariachou. Naebi ke na choqué Batoumen. Ba supporter quand même les points de vue nanga. Yango moi na boya makambo po. Point de vue nanga est choqué Batou et ko choqué pe Ariachou place Azali. Ariachou a mal joué son jeu. Azali ce qui maman ou abîmé avec n'importe quoi sur parce que n'a fait contre maman on a non c'est la question maman au kilo. Vous êtes sur Top Media TV. Bon voilà mesdames et messieurs les abonnés de Saratola Télévision, les abonnés de Top Media Télévision, soyez les bienvenus. Moi c'est votre frère Tadingalapa depuis Kingakati à Kinshasa. J'ai le réel plaisir de vous présenter cette émission en duplex avec la grande dame. Elle s'appelle Saratola Tolaskin Nandengabon Zambeto Jali depuis les États-Unis d'Amérique. Mama Dallas Kombo Souka ya Sika Yangwana Mama Dallas Tozalana Yena émission au Bandeko ba dossier Zali ya grave après avoir belle famille Arachou Koleka. Après avoir Arachou Koleka, après avoir aussi la famille Arachou Koleka, Makameza tellement ébélé, les gens cherchent toujours les savoirs de Saratola et Tadingala Patozo Lukaba analyse Nabino Tisiko Tozo Ate. Nalaka Kibino, soyez prudents, soyez tchempo boza malembe, Mama Sarah akimité, alalité, aza absenteté, azali, silence na ezali liwate. Tozana ye alelo na émission Oyo bandeko balandi ya Top Media Télévision une façon ya kosala émission Oyo ensemble avec madame Saratola depuis Bisika Ezwami. Mais avant de commencer cette émission, la situation ya Mama Top ne sera pas épargnée. Tokoya wana na Mama Saratola. Je sais que aboya ki kokota biloko mais je lui ai dit maman en tout cas batouba a besoin ya savoir faire na yo na intelligence na yo. Avant na émission oh nakanisi ba mère fan le maire abonné président bébé maman Nathalie Nana Mosibu Angelos Karouan bino ba eboza na live awa na ba ona no bokotité Amelia donc Celia Kinkela Jenny Beta industriel Tata Poefa Pekato Fatou Dukonti Makia la Kumba Sol Mbemba bino nyonso tadingala pa alinga bino mingi et sans oublier monsieur l'infirmier. C'est-à-dire monsieur l'infirmier Bertin Conde depuis Canada en tout cas tadingala pa azali a to continuer ko sala musala na biso na ndenge esengeli mama Bijoun Ketani mama ba 90% Saratola faut pas bossa na mama Bijoun Ketani mama ba 90% bonga na papa Jean-Pascal Leka. Un grand merci aussi à maman Zozo la femme de papa Noé Mavakala Nzinga. Un grand merci à maman Deborah Lubanda Kilo ba mère à Calgary. Un grand merci na maman Yvette Mbang pe ba union so Kota la biso. Un grand merci aussi à papa Diego Milito. Saratola, bonjour. Bonjour Tadingalapa. Bonjour Nabandemonio Sobazolanda biso. On dirait qu'il y a Top Media Télévision. On dirait qu'il y a Saratola Télévision et puis Bandekoba Olandanga en direct à TikTok. Voilà. Mbote. Bandeko pe à TikTok na pesi bino mbote. Ba OP à Facebook na pesi bino mbote. C'est-à-dire bozo ba kiti, surtout le jeune. Prenez vos chaises, botia ba kiti na bino awa poto fanda to solo na bino. Mais une pensée juste à une personne. Vidéo s'il vous plaît. Toi on a besoin de stabiliser connexion pour liker les vidéos plus la famille. Très bien. Mais je veux te rappeler juste quelqu'un, il s'appelle Bertin Conde, infirmier clinicien. Bertin Conde mbongwa propre. Nalobi boye. Bertin Conde bakisela kaye l'infirmier clinicien. Mbongwa propre. Donc c'est-à-dire na Montréal wana makamunion c'est ça bien. Santé na kuna ndenge nini mona mboka Saratola. Kitoko na ngolo nzambe tadi, ça va très bien par la grâce de Dieu. Malgré baton exam qui nexasa to ana attentant hein. Ah baton exam qui so la muki ka bo sali ba course booster koki. Kasi kuna ngila la muki ka sali ba pour ces booster donc tellement tu as qui n'a pas objectif tu as qui pendant ça pour travailler mais autrement pas dans le média alors tous aussi ça nous marambo tu es là
qui est gagné Kinshasa pour bientôt. Si tout va bien, sur l'Inzamba Lungi, Toro Zana Kinshasa déjà 6 semaines prochaines, Tozana Kongwana, parce que deuxième boutique, Nanga, Mouto Azaki na Kati a libéré, boutique est tikali vide, alors il faut placer des produits, des marchandises, dans Outanango, Awa, donc Kinshasa peut moussa les autres Zélanga ya Osaranate, mais sinon ça va très bien. Mais Nazoyoka, aux autres châteaux, Ndeti, Boza moi ebele. Tout parce que je suis avec ma fille. Oh, Adassa, Azozonga, Kinshasa, Sara Baje Ninyoko. Tika mona fanda kunako. Azozonga. Azozonga yaya. Donc, à quel qui n'est qu'à Moussala. Ah, donc, à quel qui n'est qu'à Moussala, les business et puis à Zongi. Oh là. Aiki ovanda te pour premièrement yaki interprète parce que son nangina sombelo omoto nangina sombandako il faut muto yo aza mutu nanga. OK. Oyo akosanga te o so na lobi bonjour à lobi na anglais kuna bonjour. Donc ayaki premièrement interprète ambo na yakosa na mboko yo. Et deuxièmement ayaki pona à s'inscrire na université. Alors université ba ozonga so 8 septembre donc il faut regagner Kinshasa et puis on autant après. Ah mais Sarah, 10 septembre calaté au quotidien no était vraiment Sarah c'est quoi? L'argent t'embête ou quoi de billets, il y a ma business class quand vous tout quand c'est pas il faut donc économiser maman. Ouais, j'économise grâce à travers l'Advantage. Nous avons grâce. Petite plateforme pour voyager partout dans le monde, mais avec économie. Donc, dépense au lingot, ça la peut-être habillé, hôtel, il y a 3 000 $. Mais grâce à travers l'Advantage, pour dépenser sous la moitié, 1 500 $, hôtel, n'habillé, il y a business class au vendu qui te coste. Donc, les Congolais, s'intégrer dans la vision. Tout à l'heure, là, coach Amand Chik, a fait la vidéo dans un groupe, a dit que ça dédéré. Félicitations, on a commis ambassadrice à travers l'Advantage. Très bien. Dans ce monde, on a intéressé à Mama Longa. Sur 100%, il faut plus focus dans Mama Bouzoba. Donc voilà. Mais au moins, grâce à travers l'Advantage, à cause de et puis sur classe bandit à zongine pekoto. Donc c'est facile. Très bien. En fait, en tout cas, mesdames et messieurs, et servir Dino. Ana visa alors à combien t'as 5 fois qu'il kaka ni kaka. Na yebi azape na mususu pour l'Europe. Adassa cette fois-ci, tu partiras avec l'oncle. Voilà. Une façon, il y a ça. Et puis ça va te mettre sous les sons. Bino Baye Bozo ko se distraire encore. Vous qui avez encore le temps, il y a des insultes, il y a des bêtises. Il y a un mettre fois. Sarah Tola va vous servir le col à leçon. Le col à exemple. Le col à OP beaucoup copier. Ce n'est pas donné à tout le monde. Je ne suis pas là pour en ça dans commentaire, tout ça commentaire R azo kitakina. Voilà, madame Saratola, l'internet est zopé la moto. Voilà, donc bientôt on arrive. Donc bientôt aux Ozana Kinawa. Une question, il y a actualité parce que aux Ali parmi les influenceuses, tu es sans oublier na makambo ezoleka na réseaux sociaux. Makambo Oya Arachou, en tout cas, il faut qu'on en parle. Il faut y avoir accent na yo, savoir faire na yo, savoir vivre na yo, Sarah, ils ont manqué batu et belé. D'abord, lorsque tu apprends tout ça. Mais au moins, Sarah, toko sala kaka analyste, maman. Ezaka biso awa, yo ebike awa, tofinga ka mutu te, tolobela ka mutu mabete, toke ko luka makambo na te na bandako. To kutiango na place publique biso pe to yé to zwa avis to tia na kati to mema pe moi idée na biso par rapport ya makambo nyonso ezokoleka oyo Arachou libala ya commission Arachou bazwaye barin Arachou balakaye makambo ebele oyo ba cité à la fin de la journée à lobby a claqué à banasiko kobimsa ba vérité. Est-ce que c'est important nata oyo ya kobanda koleksa biloko nyonso pour ko profiter ya ko finga la distinguer maman Olive Lombe Kabila selon Saratola d'abord. En tout cas t'as dit naebi ke na choqué batumen ba supporter quand même les points de vue nanga yango moi na boya makambo po
point de vue nanga et choqué batou et ko choqué pe area sous place azali ozo comprendre très bien mais ta opinion nanga ta point de vue nanga et tikalika yanga et la cité que madame Sarah oloba yango des vrai yango des ya solo yango des otikala comme décision non et ta point de vue ya Sarah ndengo tuninga question tadio yebi sozongi moi sima au monake to sala no ba analyse belé si ba marambo etali ba couple ba marambo ba mabala o toloba trop en fait ba congolais bazara plus intéressé na marambo ya buzoba que na marambo yo e ko apporter le mutu un plus pour conseil apportera pe un plus na vie ya mutu ngana oloba que na nyonso o ezobima lelo na opesa faute na Ariashu oyebi batu baomona lelo Ariashu a mibimisi na réseaux sociaux Ariashu m'a contacté je crois tout le monde a bien noté bon on a celle qui Ariashu analyse na tongo je crois il y a 4 jours passés ou 3 jours passés na celle qui analyse pour na olobana e Ariashu zonga oya koboma moto oyo pelisi parce que maman Olive baza ko fingama tozoyeba te texte oyo chaki tu t'adresses à maman Olive ou bien ça va s'adresser na papa ya bana na yo et so reza pour na papa bana na yo ça sert à rien parce que yo moko sala ishwa na bakanga ki ona makasi te mais so reza oza ko s'adresser na maman Olive en tout cas zonga ya kopesa biso ba élément o éclaircir communauté poto ça elango ba analyse parce que message na yo eza en huis clos eza le message codé on a besoin biso ba journaliste to décoder le yango to panza na mutu na mona ja ya benga inga déjà na rejeter ki appel na ye na boya ko yamba e na yo mona sœur nanga apna sœur nanga na respecta ke mingi Jilinda ya azara pe na TikTok benga bi aleki nanga ya chose a besoin solana yo a expliquer ba réalité o to komela ye na vie peut-être oyebite yango sali analyse bongo o condamner ngabite naïe ba vérité te non condamné ka parce que les réseaux sociaux et à place go ba justice bazala raté pe sa solution te très bien akende refunda e na justice afunda pour bali na e wana na justice o anyokoli e na vie et erreur a liboso eza debi na e a relation na mobile ezaki de amabi donc elle assume tout simplement. Nous sommes pas là pour autoriser à vie privée na biso na réseaux sociaux biso to faire en matière c'est la vie des gens ba vie ba de tout pas bana Ariashu wana ba okola lelo ba okoma ba mama mibimba ba tata mibimba mais ba omona ba scandale ba tese ba tubaye ba ke makambo le kana réseaux sociaux longwa est-ce que ba e ba ngona etikalaka tout ce qu'on fait s'arrête et qu'on l'envoie pour tout le monde et on l'envoie zate donc une fois que moi na collé betika na Google Mutakala ya Benita ebimi une fois mutakoti na Google Mutakala Karine ebimi ozoyoka donc basi se rendre compte même pas que biloko tout ba osala ça reste à vie bana ba kokololo tout le monde ba yo kuta réseaux sociaux ba kuta biloko so alinga beta na Google au monango très bien alors il y a Julien ebisinganga bibon nakosola nanga pena ye nakoyoka nanga ye za poamde mais na boye ko ya majaya parce que jaya baza bato nga na soutenir bango na makambo ba utoza na ngona Rit Beauté nga rata contrat publicité par Rit Beauté likola Ariashu OK mais bato ba bien ngote oui na boye yango parce que na mona la injustice ya ndeko mwasi Rit Beauté na mona on dirait Rit Beauté azaki porte malheur ya Ariashu alors na boye makambo Rit Beauté nyonso na ndimaki ko soutenir Jaria nande kokonaye Ariashu et kolamuka mwasi moko impidique Laura Benita tika mutakala na réseaux sociaux na salela ngo analyse puis que Jaria doit courage ya commenter pe ko alors commentaire na yo ba commentaire ezalaka o mona le muto pe sa tendance que a côté li mutu tel voilà na répondre pe mabe ce qu'on a mis telinga bi yango bino boyoka soni te donc oyo lakisa ki tendance na mo bimana kati commentaire o makambo komela yo na yano Benita zwaka vanda mo ke wana sala bino live akote la bino asala ngote ngamu na défendre bino na zo ba problème na bato belé likolo défendre bino alors j'étais clair na ba propos na nga na ese ki ya jilinga bia jili na za problème Ariashu te ndeko ne ja ya benga na oyamba te na talisi eloko Ariashu ja ya wana sala na oyamba na nga ete alors soki ye moko Ariashu benga nga na numéro na ye comme ça on va parler erreur basala ki ole ba benga nga ye moko Ariashu benga nga na ya Julie
batie score conférence mais bazwi su genre ya bakotisi abanda pesa nga explication oyo matanga mafuta na mutu na kati bango nyonso appel na bi clairement na travailler te na kolobela makamba ya shoote aza na ba preuve na ye ou pas akelo pesa Karine nam na tinda ki akeleka kuna na boyaki OK na senga bi pa na mwana okala ngote azwa makam na nyonso akelo pesa Karine toi akelo pesa Benita ça il est balai moi je le ferai pas boyaki mais si tu es contre Ariachou parce que Ariachou a innocent à sa ligne côté. Mais pour nanga, le scandale n'y a sur les réseaux sociaux et ça faute il y a Ariachou. C'est-à-dire, la vie va tout battre la carte, tu vas la appeler lobby. Oui. On se comprend. Oui. Vous avez que vous avez besoin de lobby parce que si Ariachou a une lobby, les poids y a une capacité, il y a un domaine à Sarah. Ayebi kenga na eko loba na ebe sola likambu na ba poids na nga pesa nga na boya ngo nga zena posa matière te na boya ngo na refula ngo tout na bine pesa Karine to boke no pesa Benita nga na osala te parce que on dirait boye ba valeur ba tout temps besoin ba problème mais so boya ba problème te boye ba valeur ba tout te na boya qui na refusa kango totalement. Très bien. On comprend? Ouais. Alors Ariachou yemoko muta créé ba scandale oyo ti mama Bokilo soi-disant na ebi peut-être c'est vrai ti mama Bokilo aya ko bima na réseaux sociaux nga zo condamner Ariachou pour la nini est-ce que ça qui est important aya ko tchela biso texte wana wa chaki ya bandoki ya bokola pendant 4 ans mais si ça ne va pas ma chérie bona mboka loi kende ko funda na justice tango yo yako tchana réseaux sociaux ezaki po esa makelele o esali lelo ezalaki po famille ya Mike ebima esa ela o émission ezalaki po ba audio ba secret ba capture ebima na réseaux sociaux ba secret nyonso comme edale alors il faut assumer compréhension ya mutu na mutu ngana betela mutu ka maboko te so sali mabe na oloba no pe osali mabe alors selon moi Ariachou a mal joué son jeu. Ce qui maman a abîmé avec n'importe quoi sur parce que n'a pas contre maman on a non c'est la question maman Bokilo on a soi-disant n'a contre la réaction donc pour maman on a doit courage à obima et ça parce que Ariachou a publié qui ndeto banda kibo est-ce que maman a sa contacté chroniqueur moi on a une loba pour Ariachou atika lo sala ngote mais Ariachou yemo à poster, c'est-à-dire à fondre les portes d'entrée à Batouba Koloba Naeba Loba n'importe quoi sur Combo Nae, à fondre les portes Batouba analyser, Nandenga Malam Nandenga Mabe na Combo Nae. Alors elle doit assumer, elle doit supporter. Netinga ba propos nanga ça va choquer les gens, mais tika ba propos nanga. Merci Tadine à répondre déjà à cette question. Très bien. Nous avons vu aussi sur sa page Akoma qui a Touni a besoin d'un journaliste mort à la Ganapoto à accompagner qui est hôpital bazo qui ça la examen bata la soit à la nabarin ou pas en tout cas c'est naïbité où allons-nous donc avec ça et les gens sont trop à l'aise donc aujourd'hui il y a Koloba Makambo balingi il y a Kosala Makambo donc balingi sans pour autant tenir compte que lobby et coûte les bango trop cher mais selon yo Saratola lorsque Tochaka entre parenthèses Mama Bokilo eraye Koloba ko étaler tout ce qu'elle a dit dans les réseaux sociaux est-ce que ezali peu important pendant que banami balé bazo ko soana yo Mama Bokilo oya kobima po ozwaka ngambu ya mwana moko bien oluka o étalé ba biloko o ezali peut-être ko tia sous moto au lieu ya koluka moyen ya koboma moto Sarah le bana ngana osaro za na raison wana namoni ozolia McDo Sarah oza raison la tata de mes enfants, tu as raison. Raison, t'as dit. Dans mon abandon, comme elle est dans ma émission, il faut que la famille ne soit pas libala. Il faut que la mobile ni lingo s'associer na echobo tabana. Est-ce que les victimes seront les enfants? La minute ce sont les enfants qui souffrent. Bana wana lelo so bakoli ba mona soi-disant koko na bango le kara na émission pour na ko étaler maman na bango ndengo wana mona nini na supporter yango. Ça montre que le début de cette relation ezaki mabe. Yango moni na vita on a beta la cete na zolo ba mbala na mbala. Boluka ka kolinga mibali pona ba bien finance ba bien matériel te.
bolingaka financement te ok nalingi mobali ana mpo na mbongo ebele te basi balingi matériel mobali oyo ana mbongo mobali oyo aza na nkombo mobali oyo aosepelisa ye na sexe balingi basentiment sexuel balingi mibali oyo baa na mbongo baa na bakombo bakenda sango mais batalaka mutu te oh, l'homme c'est la tête. Très bien. Un homme oyo alingi mwasi na ye oyo aza na mutu akoki jamais kokoma ntina point oyo mobali oyo anyokoli Ariacho. Très bien. Jusque là nayebi bavérité nde naza nayebi parce que baexplike nga nyonso me naboyaka olobela sujet. Très bien. Ariacho elle est souffrante. Ariacho azoleka na dépression oyo bato bayebi te. J'ai parlé avec elle aoleka na dépression naosentir dépression kati na ye parce que moto ana kati ya souffrance atiki succès atiki mosala na ye aye kokoma mama ya bana na mobali moko boye oyo anyokoli vi na ye mobimba. Okay. Mais attends si mobali wana koma na accès ya onyokola vi na yo ezalaki nini parce que yo opesaki ye accès. Est-ce que Ariacho était obligé à obala Mike? Vraiment. C'est la question que je me pose aussi à Saratola. Non, elle n'était pas obligée. T'as dit dans le bango mettre fois, bande qu'on a biso abati surtout na TikTok. Balingi ko apparaître na mibali o bana bakombo. Mobali nanga za soki millionnaire, mobali nanga za soki nani, mobali millionnaire mais mama mutapasi. Na ebite soki ezalaka. Mobali millionnaire ozata na terrain vide te. Donc ozomona bande qu'on a biso balingi ko s'apparaître na mambo ezolata bango te. Balingi plus mobali aza na ko, mobali o peut-être azo satisfaire ye. Mobali o azo satisfaire. Je suis en live dans ça, tu m'appelles pourquoi? Balingi plus mobali aza na kombo plus mobali azo satisfaire ye na mamba buzoba. Donc balingi ba makambo boye. Balingi ko apparaître disons. Balingi ko apparaître. Mobali moko boye o atanga ta musu mobali lokwa yo tadi amono yuma batadi wana ana mbongo te batadi wana ana mbongo te aka journaliste loba ba français belane loko pesa ngati mais akosana na kati ya tadi savoir na mayele o nzamba pesi lobi akokoma mutu lobi chance ko touré akokoma mutu ta musu bolingwa solo mutako pesa ngweza tadi tellement comment on matériel sur le plan sexuel bakosala na bango ko vérifier ba cerveau mibali na bango voilà les scandales na ba retomber to na ngole na réseaux sociaux owelela ko bala po yokaki mambo liva za na sima ya libala mambo liva osala biso mariage de rêve mambo liva ko chambongo na ko kende poto mais otala ki famille Mike te tala lolenga modèle mabo kilo wala ba opoza Ariacho ponga so na kinga Ariacho mabo kilo modèle ngana sale lo émission nangana sepesa na famille na Ariacho nga kokane pe koloba te. C'est tout à fait normal à répondre à répondre wana zo lela na sa émotion na ye na ba dépression azo sala. Vous comprenez? Donc tango tolingo o s'engager na mobali tala belle famille wana tala famille ozo kino chantu tala mobali ozo lingo linga mbongo ekoma nango ko aveugle contrôle tadi ole moi ça soit attendre balobaka ta fiançailles bo se contrôler ba famille ba comportement ba caractère mbongo esomba nyonso maman nyonso la femme n'a pas le droit ya ko contrôler comportement na yo maturité na yo na famille na yo parce que tu as l'argent donc tu as tout. Tant aux se féliciter sur le plan sexuel abosani que mobali au cerveau zéro en contrôlant même pas que se féliciter déjà à se retrouver à côté wana. Voilà comment parce qu'on a les comiques aux ongles la biso na kati ya réseaux sociaux. Si Ariacho appelle ça mon réseaux sociaux et ça parce que elle a craqué. Quelque part na comprendre ya craqué yaya. A comme na suka, a mona muta olobele te malam na tchanga ta na réseaux sociaux, ba ne onanga ba journaliste ba loba. Ba o ba loba malam ba lobi ba o ba loba pe mabe ba lobi. Moi je la comprends. Mais eza erreur à assumer à surpasser ngo parce que depuis ça qui m'a bé oh les a conséquences moni ma comme elle Ariacho il faut te ya ba jeune fille belé oui oh les a conséquences ya olinga mibali pona mbongo pona kombo pona ndeko ya atande kwa maman li va soutenir libala famille kenda sango. Notre sœur elle est malheureuse hein on dit matin asala ki libala mariage de rêve peut-être bino bozuita ya oyora libala Ariacho boluka ba vidéo na YouTube botala comment la fille basalela bango fête
botala libala Ariachou nenge salama Richa betaka na libala Ariachou ba musicien belé botala libala wana nenge salama on dirait ministre mutabali mais lelo muto abala qui est le malheureuse aza malheureuse bandeko ko envie zeloko mabe zala pauvre zala soki riche zala mobola dépend toi de ce que tu as kosala eloko moko te ka po mama ozalaki na mobali na oto mosusu étudiant akabela ko oyo azwaka mais oyo okutana to mosusu na mobali moko to mosusu aza na mbongo to aza ndeko ya ministre oboyi mobali na yo sans plaignant oboyi mobali na yo sans plaignant mpo kaka wana leki ya ministre na bala leki ya ministre mais est-ce que oyebi baretombe okende okutana nango mpa leki ya ministre oyebi souffrance oki ovivre mpa leki ya ministre lelo Ariachou victime de son mariage on va condamner personne to condamner neti nga na condamner kaka ye moko tadi très bien bato bazoloba Maman Olive. Voilà comment azoloba ba Congolais baza ba complexé. Est-ce que lokola nga Sarah, Maman Olive eko kolakisanga mobali. Nde na koloba bon, na boyi papa Diego na bala mobali o Maman Olive a proposé nga sur base de quoi? Réflexion Moukoussé. Sur base de quoi t'as dit? Est-ce que Ariachou était obligé? Il y a ma proposition Maman Olive. Est-ce qu'elle était obligée? Mais moi, ça me dépasse comment on a battu que Maman Olive nous a proposé qu'il y a des émissions dans le lien parce que dans ça, il y a un live n'a pas quoi. Mike na Ariachou. Ariachou, c'est la émission, bah yambaka, Mike pas la émission, bah yambaka. Batuni Mike neni ba banana Ariachou. Mike alobi ala otala Ariachou na télévision, asepela na Ariachou. Yango ye mo wa contactaka Maman Olive kalinga bala mwasi asepeli na Ariachou loka Maman Olive azaka na ba comédien ameka ko coachela ye balobani pont moi support ba yoko tuna eli kamba donja baby donja alobi non baby donja ba proposaka et donc moi si on va proposer à Mike ezalaka baby donja Mike alobi ke ya sepela na na baby donja te parce que za ba choix na ete za ba proposaka ye batikala kolingana te ba komana te eloko te nini te mais moi si o ya sepela na ye tanga za otala ba théâtre ezalaki Ariachou. Très bien. Bon, tozo maloba wana ke Mike akosaki une émission. Très bien. Nalanda ki pe souye Ariachou atenaki ba même propos au Mike alobaki. Toyebi te soki ezaki ba propos amoral. Tolo bango bongo tamba zaki na bolingo moko azokosa moko azo supporter buzo ba muninga azo protéger muninga peut-être ba se protéger qui. Mais si seulement si mutaki ko sala cop libala wana po batu ba lobela libala cop mingi. Et ça Maman Olive c'est que Ariachou azaki libre boya proposition à Maman Olive. Ariachou était libre. Akokai koboya. Au moins il passe une souffrance place les hommes et ma bande qu'on a biso. Elle aujourd'hui malheureuse. Elle m'a fait pitié azolela. La dame souffre t'a dit. Elle est souffrante ne bo moné wana batu ba mona ga émission batu ba sa ba live mazo souffrir. Tout ça parce que atala kina Maman Olive liboso. Ma bossa na ke Maman Olive a cause à la mais le pire ngam no mona mariage. Maman Olive ozala te. Tala lelo mobali mo abotisi oti bana mibale mais oye ko apprendre katikala olinga otalinga ki opona cop na yi. Allô? Allô? Congo quoi. Dadi connexion chata pati. Te ça va ngana naginga kati connexion bien boy. Ozo comprendre. Donc ils ont choqué, ils ont allé pas si mobile mo botina eti bana parce que Ariachou so eba ke mobile wana batu ba connaître Maman Olive te mobile nda sala cop na yi. Ya yeba monde zala na ba compagnie mususu za po ba considérer yo faux à marier. Ozo comprendre. Et puis alia mbongo libala garçon oyo alia Maman Olive mbongo na sima libala Ariachou. Parce que comme irresponsable, à cause on a besoin bon nini bon aboye tant maman opesa eta msumo sia oyebate. Non ouais bon ezala nango pe normal na société travailleur nanga bali na ke pour appuyer d'autres travailleurs nanga na tiba moyen nanga nje voilà. C'est ça. Mais Sarah une question. Sarah pardon. Pardon une question pour continuer parce que
aujourd'hui aussi, Tozo Yolobiete Ariachou, Azogonio Kwama, elle a des problèmes. Est-ce que Yemoko, à cause de la cause, il y a des problèmes n'était parce que nous apprenons que pendant que Azalaka na frère Mike, Ndeko Mike Ndakumoko, atikaka mobali mona Congo awa, abengisa mobali wana, nambongo na ye propre Ariachou, abengisa mobali wana, amema ye poto. Est-ce que ekoki pe kozala moko ya ba cause te, oyo esala ke Mike a comme à déconsidérer ye à mon été moi si on a quand ça que azali moi si pour nanga ya ndaku mama bana to ça la vie mais or elle a toujours un cœur na Kinshasa contrairement na onga nazo kokanisa na ba numéro to zali na yango est-ce que ye moko à cause nango te maman quand tu fais les analyses question ça bien mais on n'a pas de preuves pour analyser et ça quand les ont dit batubalo a bengisa mobile mais on n'a pas vu, on n'a pas de preuve que Ariachou a bengisa mobile. Todo analyser na ba fait na ba audio na makambo ezobima sur la toile. Mais wana lora na to moni yango te to moni ta preuve te mais to yo kaka bengisa ki mobile. Mais si seulement si Ariachou a bengisa pe mobile yango c'est que ye moko pa yebe lo kazaro lukate. Voilà. Déjà ndeko moko ucho ko que Ariachou ebe ke zaki cop depuis Congo. Point d'interrogation peut éviter ce qu'il y a. Mais une question place non mon a condamné Ariachou. Place moko Ariachou azoloba que nenga zaki wana comme pas quand on a mobile ne photo, il faut afuta mobile wana mbongo, so afuti mobile wana mbongo, nde bakangi ba photo. Si on a banda otuma Ariachou, ti o banda ko loko futa ke mbongo po kanga ba photo po prouver banani na réseaux sociaux. Vraiment. Au moni bande ko basara vi na bango pour prouver ba na réseaux sociaux. Conséquences. Donc, tu peux analyse, mais on rendre compte, il y a des propos, on a dit que Ariachou a foutu à mobile, n'est pas quand la photo va afficher. Quand tu affiches les photos, c'est pour prouver qui. N'habitez pas dans photo, ça fait combien de temps encore, hein, n'est-ce pas sousté. Donc, tant que vous avez la photo, on va afficher en haut, pour refaire voir que vous avez un bon terme, mais conscience, comme Ariachou est que vous avez un bon terme, parce qu'on va foutre un bon photo. Alors, tant que vous remarqué que makambo wana nyonso mobala alingaka o te tadi o déranger tant que vous remarqué que mobala alingaka o te mobala comme ça ba photo mobala alingaki o libala ko comment se permettre qu'il tibo comme à niveau ya kovanda pendant des années et puis faire des enfants vraiment Ariachou était libre et aussi un divorce hein pourquoi elle insistait na lobaka na batunga pauvre maman nanga ebisanga boye Sarah na vie ce qui libale les simbité pour insister et même ba année belé à perdre ta vie. Au coup pour rien. Quand ça ne tient pas au cas automatiquement son monique mobile au bolingoza susté. Et c'est lui bokabona. Ce n'est pas pour rien basa la séparation basa la divorce. Et la séparation existe bandeko belé bazondima ba accepter la séparation tes séparations doivent exister. Divorce doit exister. Oko la lo la muki un bon matin mobali pas cheo contre mirabaye ou pas bengani. Oui, tout peut arriver dans la vie. Non, tu peux fitter ba pour meilleur na ngukaka. Très bien. Donc séparation doit exister dans la vie à tout temps moni ke ngala mobali zo simbate na ko insister na ngati. Pour mobali ba Bible zoloba mobali nde fois linga mwasi. So comme ngane na komo linga yo na komo forcer bolingo tameto stika kaka. Très bien. Totika na la liste continue na continuer chemin na ngata msu na kutana na molonga ni nga oyo a comprendre nga oyo to se comprendre to continuer chemin. Siko ba accepter la séparation te a comment ta comprendre que mobile a lingué et sousté a comment faire sa mobile ba cadeau a comment ko forcer mobile na ba vidéo nde clochard wana Belgique a sala ko forcer ko faire sa mobile ba mbongo mais conscience na yo yeba que mobile a linga sousté elle est consciente. Elle est consciente. Sur comme il a niveau pour quand la photo na mobile non le beau foot mais c'est clair il y a pas l'amour. Mais comment qu'on s'est un divorce teti na yo ka Ariachou le ba comment il a niveau là na bana na balabala mais attends. On te condamne à Ariachou à interdit. On a condamné à Ariachou. En tout cas ça. Même hier maman bokilo on a du sport ya oya attaquer Ariachou na média parce que Ariachou a fumé les portes. Oui. Ariachou déjà surpassé ma souffrance, ma réalité. Au moment où on a le baraboué. Tant où on fait les locaux sans réfléchir.
merci Dona Dakar. Tant au sali likamuna yo sans réfléchir, au tali ba paramètre te mais au luki kaka au sala po se pesa mokili ba monaki o balaki. Et donc ebo mabande on a biso ngo. Prestige en fait, prestige. On kaka balaki. Yango zombo mabande on a biso basi tadi mokili mono kaka na balaki ndeko maman Olive ati na libala na nga. Iba mais ozotala ba réalité na ba souffrance ko subir te biso to ozalate hein. Alors, Ayachou Tango Salaï déjà un pas à erreur. Au moment où on a Zarabo Itali, si on a compris qu'il y a un salaire erreur, on a continué à faire merde. J'assume tout simplement. Très bien. Oui, il faut assumer. C'est ça la vie. Et dans le cas où on a dit qu'il y a un basi, tout ça, il y a une conscience non évi que mon balo bima naza homme marié. Au boti na mwana mobala ebisi opeke ngade na marié boyoko bota mwana ngate. Ukolobota na mwana to kabwani mobali siko apesi o cadeau ya yo na mwana apesa kata $1 te. Mama, le kasiko na média oye kopesa biso matière to finga mobali wana sur base de quoi? L'homme a été clair avec toi que t'es un homme marié. Ta conscience est bien que bimana mobala batu. Mais comment l'ingo détruit détruit mariage à batu? Au moins la batande wana aoki mambango na chantage na réseaux sociaux. Mobala boti sanga, atolanga na mwana. Boy na boy, yaya oyeba kaza mobala batu. Il faut assumer hein. En tout cas, il faut assumer il faut assumer. Na bota kina mobala batu. Na zobi mana mobala batu, mobala wanga ninga na mwana. Assume ma chérie. Kumba mukumba na yo moko parce que conscience na yo ebe ko zako bimana mobala batu. Alors, Yachou a déjà Kassala un mauvais départ na vie. À cause de la cacha merde, ya Bousdoba, soit disant elle y bat la cop. Elle devrait tout simplement assumer et faire sa vie, la vie continue. Yachou, il faut assumer, hein, maman. Il faut assumer. Makambo zolu kesta la mana réseaux sociaux, batu ba souffrir nango ezalabana nao. Très bien. Yo salango po mukike yo kelo mawa. On s'est victimisé, mais c'est trop tard ma chérie. Yo so koti na libulu ya mabe, oboti na bana na kati ya famille ya mabende ngwana. Il faut protéger tes enfants. Oso sala erreur wana consommer yango la vie continue ça de na poto. Wa moi si kitoko mobali msusu ozoa ya ogali sola midate. Amida sumbi combien? Ya la vie continue. Espérer continuer pour ça moi ba théâtre na ona poto kuna bazali na yo beta kayu na yo bokola bana na yo mobali mususu omona na olinga yo mais comme ba scandale na réseaux sociaux boye lelo yozo sepela batu mususu ba sala bémission ba kotelo batu mususu ba finga Mike batu mususu ba finga maman Olive mais ba retomber à tout ce qu'on fait aujourd'hui. Batu bako subir humiliation na souffrance wana ce sont tes enfants. Très bien. Moi donc bako na conscience batu bako ma ko rappeler bango kotindela bango ba lien biloko ezoleka na réseaux sociaux et ozala pas si mingi na mawa bana bako ina yo na vie. Oui. Ça sert à rien. Protège tes enfants. Ça sert à rien. Parce que nous sommes dans les médias. Eza alibala cop. Eza alibala qui a le kuta. Nous sommes dans les ça va rien changer. Oui, ça va rien changer. Pas si déjà aussi souffrant. Alors fais ta vie. La vie continue. Et là on dit comme les live. Les les qui koto. Lobby koto. Lobby koto. Non. Osu sala qui ba erreur na yo. Objectif ya nyonso wana eza nini? C'est ça aussi la question que je me pose. Objectif. Il y a un live belé, et ça dit nini. Même si lorsqu'on a un problème, est-ce qu'il faut toujours multiplier des lives? Il y a un Sarah, na ubuta ko sala analyse mo na kanisi et koleka kalaté. C'est pour demander na bande ko na biso belé. La majorité de personnes au bayaka ko exposer makamu na réseaux sociaux, la majorité, ce n'est pas tout le monde. La majorité bakamaye l'été, bakana conscience té. Parce que mutundeti une femme qui est en Europe aujourd'hui, Mboka, il y a des opportunités, Mboka, il y a moi aussi. Mboka de la presse, n'a pas si on botte. Gloria Olangi n'a pas si on botte. N'a pas Moura de la presse, je te salue. Gloria Olangi, je te salue aussi. Nazana poto, Mboka, il y a opportunité. Mboka, il y a makambwe belé. Mboka, il y a moi si na bana. Mboka, oh, il y a donc des actes qui ont formation, belé. Et le koni ne koki kozanga aujourd'hui de prendre ma tête, mon corps, conscience nanga na ke luka même place mo boye na banda cop nanga na sala eloko moko boye au lieu de venir avec mama kamna bino somme na place publique na lobaka ngo eza kozanga mayele au fur et à mesure on sala ba émission au fingisa maman
Mabeni, maman Olive a salaki, maman Olive a salika, ouais, pour faire constat, mais tu étais libre de refuser à Riachou. Les lots, bah, comment on finit maman Olive, matin, midi, soir, on dirait yenda, mais minga, mouye, m'tabaki no loba, oui. On dirait maman Olive, m'tabisa qui opota mon aliboso, fungola makolo. Maman Olive, m'tabisa qui opota mon ami balé. Non, ça va pas, ma chérie. Le non-respect. Maman Oyo to mona Gloria Olangi toke musika teta lingala pa Gloria Olangi. Oui. Lelo batu ba commencer la Gloria Olangi chantage. Mobala boye asundole na mwana. Mais Gloria ye moko ta mamona ke na kota ina kata merde to lika moto sala ke simbité. Et batiki na bango la vie continue. Oui. Pourquoi pas Gloria ko vanda cha caméra ça et la papa moi en émission. Et puis mais ce n'est pas normal. Comment tolérer pena moi si et puis les kangouté papa bana na yo abotisio bana mi balé même pour tes enfants. Okoti kamarambo te Ariachou. Moi je suis contre toi, hein, je suis sérieuse. Okoti kamarambo te et puis na contre yo non seulement pour na côté la Mike parce que Mike a mobali mabe o anyokoli yo. Mais na contre yo parce que okota ki na kata merde, il faut assumer, tu es une femme forte. Il m'a fait ta vie maman. Nous sommes sur les réseaux sociaux, oh, ça va rien changer. Bafinga maman Olive, bafinga Mike, bafinga yo, bafinga belle famille na yo, ça va rien changer et que ça ata et l'autre côté comme solution la vie na yo. Très bien. Ce qui est important pour ta vie, protège tes enfants. Mon lobby. T'as dit oui, ben rebelle, ma maman belé tout ça là, total a intérêt na mission mais total a yabana te. Otalaka ba sentiment ya nzoto nanga pona ngai moko ba sentiment ya kolata nanga Mobo sanake na se ya ba sentiment wana ki kona protéger o eza bongo éducation ba nanga polobi bango nde ba remplacer nga ba parents emele batala ngote. Alors Ariachou c'est vrai oza victime na kata oza la victime na yo eza erreur o yo moko ndibango dès le début tu n'étais pas obligé à continuer à offrir à maman Olive okukai koboya mais otalaki ba intérêt na yo na libala wana otalaki mbongo ya maman Olive otalaki famille présidentielle ba intérêt yo otalaki wana nde cotisation na kati ya libulu. Alors ressaisis-toi ma chérie so continue na libulu botiti na bana obotiti na bana mobala yango ataza ndoki ataza moyibi ataza criminel ata sumbisi yo bana. Alors tais-toi parce que bana bana kati tais-toi ma chérie. Et là on va changer na moi ça to pesi ba youtubeur matière au pesi ba preuve ba koloba balobi ba fingi biso pe matière et ça la ka une semaine so là on va bimika sikoya to kota no aya to continue na dossier tout. C'est triste en tout cas ba maman sur toi, sur ton mari, sur tes enfants ba no ba ya otala et olongwate ocha bango ni na mutu ote abana nonini est-ce que otika nzamba bundelo te eza privé na yo kasi biso nde toza mibali basundela biso bana te na yo betali solo te na ovanda ta kolomo te na fungula caméra na ngana lobake mobalo akotisa mwana pesa ngata $1 te non ndamoko te on a salaka choix ya robota na ye na yebake aza irresponsable mais na sepelali na bota na ye j'assume na sera mes enfants j'assume t'as dit na quoi assumer parce que mutatinda enengate. C'est ça. Mais comment batu bokomi le on a page olalo la muki choix na yo sentiment na yo makam na yo moko erreur na yo oyeli biso on a réseaux sociaux et puis biso to sani to saka matière to koti ba vinde to koti saboye mais ba scandale na ba retomber bana no batu ba subir encore. Voilà, mesdames et messieurs, la femme congolaise, la communauté congolaise en tout cas, prenez le temps aussi de bien comprendre les choses, prenez le temps aussi de bien faire les choses, bande konanga. Nalobakango met fois, toute personne oyo alingaka quoi paraître dans sa vie, suka na yepe ako disparaître kandenge ayaka quoi paraître wananda kisa ndeko tozo betali solo. Baye baza ba minae na TikTok, baye baza ba minae na Facebook et tout, ba yebi comment est-ce que ndeko na biso moi si oyo abanaki ko vivre. L'amour ne peut jamais ko aveugler batumisu. Bolingo en tout cas bolingo il faut efongola mutu misu. Mais ce qui bolingo e komi ko bomayo misu ezali susu bolingo te. Je l'ai dit hier sur mon statut nalobi. La fidélité d'une femme est d'abord pour la dignité naïe et non pour faire plaire à son homme. Les femmes, aujourd'hui,
bato bazo kopesa lisusu mwasi valeur te à cause kaka ya ye moko mwasi azomitia na ba place oyo donc esengeli te. Prenez quand même le temps de bien faire les choses. Et puis moi ce qui m'étonne Sarato là, lorsque les gens veulent mettre makamona nyonso na mutu ya Maman Olive, parce que Maman Olive a salini alinga Ariachou. Ariachou alanda oyoye donc il fallait alanda et les conséquences ma chère assume. Voilà, ça rapporte le moyen toka bwana et loko nini yo koki koloba pona ba jeune fille pona bandeko na yo pe bazozwa libaku ya kolanda yo surtout pona situation oyo et puis pona ba insulte oyo ezali na réseaux sociaux. Na kati deuxième sujet na biso to programmer live mususu poto le moyen to salango. Gaël Louise à la patronne en appelle mbote. En tout cas, tu as dit au monde il faut pas ça la part des choses. So il biso moko ba YouTuber to dans ma vie privée na biso te. En tout cas, c'est parce que comme on a la vie privée. Nga na loba ngo na code na nga o na batu ba escroka nga bambongo so boye bité. Dieu je te salue ma chérie. Na batu ba escroka nga bambongo. Mais est-ce que mon nom est à fond la live dans cette émission que na chef photo mutu mo a ucho lianga mbongo ça la monter à vie privée na batu ba nyongo na Kishasa wana mais jamais na comme na osenge pembongo okatela nga pe ba mangala mais na rozwaye te na tie na miniature yo oza nyongo nga futa mbongo nga olingi ko futa te je peux aussi le faire mais non ça la monter parce que la vie privée na nga na Sarato la vie privée na pe Sarato la ya média. Par contre, à rendre na biso entre nous bato média na réclamo na média. Mais oh etali na potana na ngona bato na privé na yaka na média te na ça différence à bani. C'est ça. Na toi na bato na privé na ko chai na média te. Na finga na bato na privé na ko chai na média te. Mais bato na kenda na bango na média ce sont de personnes tozo tourner biso na bango o na kata buzo ba média. Donc na sala ba part des choses ya ko kabola vie privée na vie à média. Ariachou aza exemple ya bandeko ebele eza makambo to salela ngo émission ngana yo basi balingi ko assumer. Très bien. T'as dit toi on a sérieux problème na communauté na biso les gens ne veulent pas assumer leurs erreurs. C'est ça. Il faut tout assumer. Que ah ndé na sala erreur na assumer ngo pomba la sima na ko ya susu na erreur a boité. Batu balingi ko assumer te mais les gens veulent se victimiser. Maman, au sala erreur na yo moko. Pourquoi tu veux te victimiser na média? Tant oza ko la kuna na mic. Biso to za kité maman. Moli pas à quitter, et ça que Ariachou pour Charana Mike, Salara Boy, Ariachou pour Balakara Mike. Non, ce n'était pas une imposition, mais une proposition. Basi Bozo Maël. Voilà. Abiloko Boy, dans la communauté, ça fait mal. Très mal même. Et ce soir, moi si, et ça n'a pas si Koyoka Ariachou, ma réalité, n'y a pas vivre pour un mariage. Mais attends. Pendant combien d'années basi baotika luzalaka ba bête basi alelo ba comment ba responsable basi alelo ba comment va na ba bureau ba comment ba ministre ba sénatrice basi alelo ba comment travailler kutu koleka mibali so tali mama na biso mama Mikosi Mokonzi wa soldat wa kanu fungula usomona aza mwasi na kata mibali mais elle travaille beaucoup cette dame na lingake mingi na pesi mbote mais comment biso lelo basi si banda basi bazaka nyoko la bango ba période ba maman na biso mais tant que c'est fait le 8 mars tadi ba yeba signification le 8 mars te to salela kiango émission me balanda kiango te to salela kiango émission me balanda kiango te maman moi si faut téléma yo moko téléma obite ngane na za responsable ya bana na nga ya famille na nga je dois chercher l'argent batu balingi makamande wana te voilà ba retomber nango to wana una kata ba réseaux sociaux awa basi balingi koluka te basi balingi mibali bakenda sango basi balingi mibala batu po bafutela bango bandaku basombela bango ba mituka ba iPhone ba ko ça ba comparaison na média les gens qui vivent pour le média les femmes escomptées nga ko vivre pour l'internet le pitbull on internet na régler compte na ba internet vie privée na régler ngote na bimisa ngote c'est impossible pour nous to za bo to appel na ba problème na ba famille mais pour lo baté
Alors, Ariachou, tout simplement, tu dois assumer tes erreurs. Kolingate ba erreur oyo tali au partager en ona batu lokola maman Olive finga maka parce que yo qui libre ya rejeter mariage. Après un mois, après 2 mois, après une année, okokai pour rejeter mariage. Dans tout ce qu'on va dire qu'on vit pendant 4 ans, mais olinga qui ka oza na mariage wana. Alors, vanda sala examen de conscience, mona ba erreur oyo assumé. Et puis c'est tout, la vie continue. Et puis Sarah, attends, na complété. Tala ndenge azoko continuer. Même bato yé azoke nokoleka na ba live. Bato na bango moko ba vie na bango zandeni. Na obiso to yebi libana caméra. Eza mabe makati salité impossible. Mais en aucun jour bato na ba ya pona kozwa vie privée na bango ba bimisango. Même ata bazo fuka ma bazo lela. Même ata bazo ko lia zelu. Même ata bazo donc bazo ko protéger ba vie privée na bango. Mais bino bozaka toujours accro. Na kende koleka na kende kotika, ils sont comment? Bango moko baza ba malheureuse, de personnes malheureuses, j'allais dire. Bande konanga, vous avez l'opportunité ndeko. Vous avez l'opportunité de vous retrouver aujourd'hui na mboka ya Europe. Ata mama Olivango asalaki mabe oui, mais alongo le pe na place à place donc ozalaki atie même ata un pas. Aujourd'hui nous apprenons que à part que ben sa mobali ezaka ba rumeur ozwa pe obensa na lipasa na yo na poto kaka na nzela ya mama wana avec ses opportunités souffrance nini mobali akoki kopesa yo une femme qui a des potentiels oyo azana maboko azana mayele azana savoir atikalaka derrière cet homme là pour luka ko créer ba scandale sur la place publique. Boluka ko s'informer, boluka ba formation, bo sala bandeko na biso ba congolaise, bandeko na biso botika réseaux sociaux sans objectif, bandeko na biso botika nanu ba TikTok oya ko bina ka nuit et jour, botika ko copier makambo bino bomonaka na novelas, bazana ba culture na bango, bana makambo na bango, ils ont le temps pour faire tout ça, ils ont aussi le temps pour ba construire ba vie na bango. Mais moi c'est grave Sarah, lorsque moi j'apprends ça c'est grave. C'est grave. Donc. Dadi, on moko. Ah, ya sous place aza on nga mutu mabe pona boya ko yambe émission. Mais na boya o yambe pona protéger qui. Na boya inanga. Oui. Na pona ki parce que na yeba ki ba scandale ekoya. Eza vie privée na e. Dadi to ko zoraka matière nyon tout to sala ngo matière aussi longtemps to ana bana to apena ba famille. Lo lingi ba salote butamu ngati. Oui, c'est ça. Aya suma lobela makamune te parce que aza zoba na bandeli yango lisusu na lobaki yango pe makambo nyonso elibimi eza cause na ye analyse nanga nasalaki mpo na oyebise kake ce n'est pas important ya koexpose biso bapasi na yo talisa yango mpa nzambe moto apesa solution siko Ariachou baplace nyonso oleki osali bemission déjà sozwi solution nini mais solution nini akozwa bango moko baza nano na baproblème grave et bandi na ba famille ti na ba mbetu na bango do bazolala. C'est ça. Et puis est-ce que toi tu sais que maintenant excusez-moi ezali na ndenga mabete c'est entre nous. J'ai l'impression que maintenant les gens cherchent à faire la guerre entre maman Nabiso Olive Odozaki première dame à Kenda na maman Nabiso Denise Ozali actuelle première dame ya Mboko. C'est-à-dire neti bae oyo basolo la mingi balobela ka mingi makambwana laisse-moi aller là-bas pour balukelanga moye bayo kelanga mawa. Mes frères et sœurs bozo sala ka berreur. Lorsque bokomi kotam sa vie na bino na ba calcul que non nazo lingana s'accrocher na moto parce que batwana bakoyo kelanga mawa bozo sala berreur bozo détruire ba vie na bino parce que aujourd'hui maman Olive azane loko ya ko perdre ata seconde té même ata et pas nzambe boyebi ba close na bino seza solo ou bien seza ya lokuta mais c'est toi qui es en train de perdre oye kolela nini maman oye kolela nini ozana makambo ebele ya kosala ndeko nanga ba moyen belé yango sara dans utolo ba awa ya la justice en Europe ce qui oyebi ke ngande na zabo une femme légitime parce que ba misusu baza ba femme légitime te ba misusu baza les femmes dotées mais yo za une femme légitime et que Daddy maman na silisa
Nasi lisaka eloko pardon. Okoti place à ma vie. Te ah. Okoti place à ma vie. Te nasi c'est loko yo. Place à ma côté d'angi. Te zera si saka eloko. Ezamboka ya bana, ezamboka ya basi. Oui, mais maman laisse-moi finir. Comment là libanda? Okendai comment la société? Maman. Okendai ko funda ile justice. Vraiment. Laisse-moi finir, Sarah. Tu vois un peu. Donc, Yaya, Eza biloko mo boeke. Oh, et puis Ozana bana ndenge maman Sarah donc autoloba. Mboka bana, mboka mwasi. Donc même ataba droit na bino moko, bozo yeba yango te. Pourquoi? Na mutu na bino bochaka makamo we natalaka na télévision, batmo be bando sala, ngape jour na koko maka kuna no bando sala lokola bango, ngape na mekola bango ndenge toloba do na kimongo. Maman, na 21e siècle. Mais bokende na justice kuna, justice ekokata makamwana kuna parce que nous apprenons, il paraît, nyonso a ezali barimer, tozo confirmer de l'autre côté, ezali barimer o tozo koyoka ezoko tambola peka na ba réseaux sociaux que ndeko na biso Ariachou il paraît azwaka $100,000 nde a utiliser a bengsa mobali na ndeko na ye. Peut-être nyonso et la cause il y a babilo kwana mais nous ne savons pas. Ndeko, prenons le temps de bien faire les choses. Internet est à place ya koya kotika makambote na lobaki yango. Na internet awa il y a des sorciers, il y a des magiciens, il y a des occultistes. Ba secret na bino ya kati anda ko bimaka libanda te suka kaka juste na 4 murs na bino. Soto bimi libanda eza une autre vie. Sarah Yewana, je suis avec elle en live awa. Moi, je ne connais pas la vie de Sarah. Moi, je ne connais rien de Sarah. Et Sarah a yebipe eloko ata mon côté yanga. Donc, c'est-à-dire que na to kutani to sali musala na biso mama, lelo to ko sala boende konanga lobi, lelo zabwe, un point barre to sukiwana. Mais vous les autres. Boko lukana makambo yo eza censé te ke ba X ba yeba, il faut kaka na ba Y ba yeba. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. La communauté, surtout les femmes. Moi j'ai des larmes aux yeux lorsque j'apprends une jeune fille comme Ariachou. Moi na mokienan. Maman Sarah, un dernier mot pour to luka moeto kabwana yo na ngai. Un dernier mot na yebisaka Ariachou. Bisengo azo vivre lelo na moni bato bakomi basali cagnotte. Maman olesa bana no mutoki ya bato ozo maîtriser te. Eza erreur grave na vie hein. Et après ngate na vie o doit biloko ofele. Eza conseil ba pesanga. Et pas mutu moko aza spirituel bana nga Sarah. Kolinga ba cadeau te kolinga ba biloko ba gratuité te. Basa la ko ba cagnotte te. Loba mutu abenga o Sarah. En tout cas nengo zo souffrir na otindelo 100 €. Mais basali cagnotte moko o na bandoki ba otelo mbongo. Bato ba otelo mbongo ozo maîtriser bango te maman. Eza risque lelo ko sepe na mbongo wana basangisi lio mozama boko na makolo oko luka kolesa banano. Eza pe mabete. Ba osalela o cagnotte. Soit cagnotte mais tika bénédiction tala venir à bana. Bango moko batu bazosalela ye cagnotte. Sarah, pardon maman. Bango moko batu bazosalela ye cagnotte. Depuis année nini bandeko na biso babanda ko cotiser pour na bandeko misusu awa, mais jusqu'au jour d'aujourd'hui bandeko na bazozanga même à ta place. Donc, maman, il y a des choses bandimaka yango te oui, natango ya pasi, mais pasi na biso nous devons gérer ça. Nous devons gérer ba pasi na biso. Na lati chemise boye col nakangi bouton tina kingo. Mais vous ne savez pas ce qui s'y n'a liaki. Des fois, Sarah yébite aussi. Des fois, nala la rapé na lien na pété, nana lar pété. Sarah peut yébite. Ngapé na bi makamu Sarah a zoebate. Mais na lingite mutakala nanga ebima libanda pasi nanga souffrance nanga. Il faut na gérer pasi nanga bien. Pourquoi toujours qu'on gérer pasi na bisoté? Oh, ça me fait mal comme ça. Président bébé, je vous salue. Président bébé, Madeleine Aketa aussi, je vous salue. Donc Ariachou nga conseil na opesa o kaka oyela nga sujet na boyi kolobela ngo na boyaki parce que et non na problème na mais na boyaki pour na protéger sa vie privée na yo bana non de ba vivre ba pur ya makambo to sala leo na média. Alors tu n'as pas voulu OK o sala o kokai ko sala leki na bémission et koki au lobby ressaisis-toi. Oza mwasi oza na maboko oza na makolo oza na nu age oza na nu mobali mususu akomona yo
sambela nzambe bapasi bashoko oza nango na motema victime oyo ozali talisa yango mpa nzambe nde biso tu toa na réseaux sociaux chacun portera sa propre charge mama toza wana kaka mpona baintérêt na biso so nasaleli yo analyse intérêt bongo ekota na fin du mois moto akopesa yo solution aza ta par nzambe ariashu zwa mikumba na yo zonga nango na ndako kanga porte oyo ofungoli talisa belela nzambe loba na ye nzambe libalo na balaki nga nayaki na libalo par amour mais mobala alingai nga par intérêt po ezalaki mariage à cop moi je savais pas nayebi ke nasali baerreur talisa nzambe baerreur oyo osalaki nzambe alimbisa arestaure vi na yo mama lobi mpe tokoma beta lisolo ya bala ya koma na mobali na ye c'est ça la vie mama oyo ozoyela biso oyo ozomvoamisa biso tu nous voimis mama toi tu vas bénéficier de rien dans tout ça biso nde tozomvoama na kombo na yo na balive na bémission bana no bakoya okuta bamission oyo tala nde maabokilo wana ye kosambusa yo na média eza choc mpo na bana parce que bana wana baamike non bakoli te eloko ekoleka eza te tout ça va te rattraper na réseaux sociaux oyo songa osolobi osali bémission vanda ke na oko négocier na nzambe mutako opesa solution na cagnotte ekopesa solution te ebele bavivaka na cagnotte na internet ya vie ezaka pasi eloko echangeaka ya te mpo bambongo bato baopesa ozomaîtrise bango te kende olukelongo ya nzambe tala mosala na yo belela nzambe aotindelo mobali akokausho bapota nyonso yo eti babiso basara tozala mpe na bavi moko mibali banyokola biso souffrance ozonyokwama me ekomani na temps moko boye nzambe abia mwana nga fo pema fo seka na vie c'est ça la vie oza pour te laisser faire te bato bamanipuler na réseaux sociaux nga na boyaki na nga élection na émission j'avais refusé alors conseil gratuit bandeko botikali sujet bozolala bozomata bozokata baparti bozotyanga na batiktok mais bozobosana ke makambo ekomeli ariashu eza bameme erreur bino bozo répéter na bavi na bino boye biso matière mobala sundolinga mobala boyinga naza victime ya mariage ntango bobalaka na atindaka bino bobala mibali wana mutu te nasuki atali tazwa mayele merci mais au moins nazolinga mpe na conclure de loko moko président bebe akoti sikoyo Madeline Akieta aussi Raissa Pindi je te salue dans la place envoûtement na kindokieza yo ariashu outi na niveau ya ba relation ya ba mama Olive mais lelo bazo sa lelo ba cagnotte kozanga mayele kozanga bongo kozanga motu ozolala ozolamuka ozolia mbongo oyo oyebi place ezo utate au lieu de profiter on se lancer dans l'ambiance wana on se laisser faire dans mon pépé il y a jeunesse c'est la conséquence mesdames et messieurs c'était Saratola et Tadingalapa dans le code de bonne conduite on va insulter personne mais plutôt nous allons vous choquer dans la vérité oyo po sunga bino bobonsa balobi na bino le be koleka lelo je te salue ma chérie te namoni ndeti photo tikaka makambo ya libanga is coming le pitbull is coming is kanging is bending is parting is iye donc voilà restez branchés chez Sarato la télévision la Top Media Télévision toza na émission musuzu juste après 45 minutes le temps ngapena luka moena mela moi mai na luka pena lamba je suis célibataire Sarato la ebi na kinepe wenzet na lamba. Nous là, on va prendre le temps pour faire le choix. Merci. Merci Noko. Allez, bye bye. Noko émission legi kitoko nga de na kati. Ngape na kati na yebisio Sara somo suka na